Ouais, Bandeko, Bokoto, 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 Bokoto. Bandeko, Bokoto, en tout cas, Makambo, Bakanda, Moko, na évité, en tout cas, Bandeko, Bokoto, Ebele, Bokoto, Ebele. Et ça, message, Moko, Moukousse, Mbangu, Mbangu, Oyo. A monité famille, Oya, Tshisekedi, Oyo. Famille, Boa, Bandoki, Bandeko, Bokoto. Bokoto, Bandeko, Nangai, Bokoto. Bokoto, en tout cas, en position, ya bien, Boli, Misangai. Bokoto en tout cas makambo en tout cas na évité bandeko famille ya Tshisekedi oyo na évité bandeko na ngai Kindoke le kaboete Jojo yo ni en tout cas merci ndugu accent sana bandeko bokoto nano to poza message moi mukuse na ningi na nyatango mbangu na évité famille ya Tshisekedi oyo bandeko na ngai na évité famille oyo soki peuple congolais asala bango nini na évité bandeko bokoto bo partager la première des choses bo partager nano pour message ça très important pour la nation na biso Makambo yo to ebisaki bino ke bosala tension bozala distraite Chilombo azosala ba bêtise pour na makambo ba vaccin bandeko bokoto en tout cas bokoto bo partager mbangu po Chilombo makambo ya azosala na éviter bandeko donc en tout cas bolimbisa ngai na déplacer moi muke pour na tia grade amène-moi le chargeur s'il te plaît bolimbisa ngai en tout cas bolimbisa ngai tellement na uti na iti libanda donne-moi le chargeur gratuit Boy bisanga na outil libanda donc téléphone est déchargé que kota mbala moko ba pesinga information eza important bandeko na ngai pona makambo ya Chilombo na éviter soki ye akanisi Congo ane komi ya papa na ye Chilombo na éviter so akanisi ke biso tozali bibwele ya lopango na bango na éviter bandeko na ngai makambo ezoleka na Kinshasa lelo eza pasi bolimisanga soki bomoni mwa ba biloko esali masalima wana eza pona na brancher bandeko na éviter choki Chilombo na yena papa na eba signer un contrat na diable bolimisanga en tout cas banyoso bomona ezo ningana tellement nazoluka position moko pona otia ba singa bandeko na éviter Chilombo yena papa na ye soki bakanisa ke Congo wana ba Congolais baza bibwele ya lupango na bango bakende ko signaka ba accord na ba contrat na bango pona koya ko boma peuple na biso bandeko makambo ezoleka lelo eza pasi ndenge eza boye vaccin oyo biso tobande kotelemela yango vaccin oyo monde entier etelemeli yango na moment oyo toyebisi bino baza ko vacciner batu na IPEN en échange ya sac ya loso na 5000 francs ndenge eza boye bandeko benga ndeko na Kinshasa azwa vaccin wana te na IPEN lelo donc plein à craquer 5000 francs na sac ya loso bas vacciner yo yoka mutema mabe ya famille Chilombo bandeko na ebite donc Chilombo ate ko sacrifier nation likolo ya mbongo ba pesi ba komi ko vacciner en échange ya sac ya loso na 5000 francs ndeko partager ndeko na ngai partager en tout cas viens Rachidi en tout cas partager ndenge eza boye bandeko vaccin et bandit déjà lelo na IPEN balobi plein à craquer en échange ya sac ya loso na 5000 francs ba vacciner mutu botala Chilombo ndoki ya famille na ebite nzambe na ngai nzambe famille ya Chilombo ya famille ya Tshisekedi oyo eko kufate nzambe na ngai vaccin au monde entier ebo yango mais comme ya zwi mbongo babandi vaccin bandeko et lelo na IPEN balobi dégâts soki oye bapesi yo saki ya loso na 5000 francs bapeti yo vaccin botala bino moko genre ya bato bino bozolo bake béton bandeko congolais zaïrois vaccin wana eza poison ndeko mutozi message oyo benga famille na yo bazwa vaccin eza poison parce que président ya Kenya na Tanzanie ba prouver yango ke eza ba poison même ba matériel mosusu ba memi yango na Tanzanie pona ko tester pona maladie ya coronavirus eza empoisonné président ya Tanzanie alobi yango ba meki yango eza empoisonné mais lelo ndenge nazo bisa bino bandeko na ngai makambo ezoleka na IPEN lelo baza ko vacciner déjà vaccin au monde entier et boy en échange ya 5000 francs na sac ya loso donc basali tout ba affaiblir peuple na nzala potango ba ko proposer ye poison peuple a kozwa kaka
Vie litabe mbolibeki, vie benga ba famille, ba ya bazwa yango te ba vaccin ba bandi ya ko pesa. En échange ya saki ya loso, na 5000 francs na ipen lelo ba chubi ba to ebele. Mais peuple congolais, comment beaucoup zaba zoba boy? Vaccin on les a poison, bokobo tate. Bokobo tali sous te, moutuyo sa vaccin on a akobo takate. Bill Gates a l'oba qui bien. Il faut qu'on diminue le nombre de croissance à batoma bota sous te. Après il faut qu'on élimine batebele ba kufa. Yé moko famille na e boy vaccin wana. Médecin traité à Bill Gates a l'obi famille na e ba boy vaccin wana. Mais tala chilombo te ko signer ba accord, ba contrat vaccin wana koti bazo chuba bandeko. Bandeko bo mobiliser batuna Kinshasa. Vaccin wana ba bandi yango déjà. En échange ya saki aloso na vaccin na 5000 francs, on dit mi vaccin au teki vina yo mobimba. Ndeko yo zana mama. Ozana ndeko na Kinshasa. Yebisa ye andima vaccin wana te eza poison ya ko éviter po bato ba bota lisusu te bato ba koma ba stérile. Eza nga mutu na lobi yango te ba chercher tout ba lobi poison ya Bill Gates wana eza pona ko rendre bato ba stérile. Mais tala congolais nzale leki akel likolo ya loso donc ba sali tout ba appauvrir peuple wana ba ti peuple wana la condition moko difficile lelo ndenge tozo bisa bino bandeko. Babandi vaccin na ipen. Baloubi plein à craquer et ça même dans embouteillage. Bato que nous vaccin. Ndeko yo zola nangai. Partagez message oyo. Benga ba famille. Na osala ngwa mukuse po etambola na ba WhatsApp na ba nini. Eza poison bazo chuba bino ba kinois ba congolais ba zairois eza poison po bokoma ba stérile après bato musu ba kufa po baza besoin ko diminuer bato nombre na mokili. Baza besoin ya ko diminuer bato nombre na mokili. Ba pays tout e boy vaccin wana. Ghana e boy, Nigeria e boy, Côte d'Ivoire e boy, Sénégal e boy. Kaka Congo chilombo azui ba milliard po a sacrifier bino bandeko na biso. Bobo ya vaccin wana eza poison. Message na zanango yango wana ndeko partager. Ba we ba kolanda ba na bokoto. Merci mingi.